bana mingi babengani bango na ndako na bango wana ni bayakwa tuki mbangito soko olali nzela na ngai te oza na esika oyo te tina ezali bele nzela na biso ekobomana ekofelaka mabala bele nzela na biso oyo bakobenganaka bana likambo ezali tozali kokende tolandaka bele makambo misato oyo nga na pesi bino soko tosalili yango mpenza na solo tozala bahypocrite te sikasikawa soko nazala kotala bazala kolekaka na defile ou bien soko tozala kotalanaka meme soko nazala kopesa bilembo biso tokoka kozwa maladi ya sida te ozala mwana mwasi ozala mwana mobali ndio okoka kozwa maladi wana te tobumbani maladi wana yoke kusala lokuta oke kubumbana osali ebie maladi wana eziyo bamusi kokoleka kasi oyo ekozwa yo kaka mpona nini koke kozala témoignage ndio tika soko balobi tika pamba te tozali kokende esika mosusu nga nalingile biso nyonso tozali awa mokolo wana tosepela malamu nde soko ti mwana na klase mwana wana aza na mayele esengo ya tata na mama me soko mwana aza koyekola te ezali kopesa mawa na tata na mama yango wana biso soko bayini biso ntina likambo ezali malamu nde bayina yo okende kosepela na mikolo mizali kuya na esika na ye moko bato bayini biso bobanga na bino te pamba te tokolonga nzambe na biso akosaka na ye te mokolo wana ozala wapi kobanga na yo te mingi bakolanda yo natangilaka miliongo na kati na mokana bomoyo mingi bakolanda yo na babokede kolakisa bango esika yende servi ezali moyo oyo ntango natali lelo ezali le 10 mars 1991 le 10 mars 1981 ntango tozalaki kobengana ndako ya nzambe po ate yango esila nayebi te babise soko babosani moyo ya ndenge wana ezalaki na nkabo moyo ya ndenge wana ntina ezali oyo moyo makasi tozali koyola awa atatata tokotala kaka likambo koya nzambe na biso akosaka na ye te tokotala kaka mikolo mizala koya ngai nalingaki ete mokolo mizala koyela biso le 6 avril biso baso tokumi ndenge mosusu tokei esika wana pape ya solo fungola biso porte totunanga tata tate tala solo tobebisaki tala boyo tozalaki na biso te na momutu na mosuni ezalaki tata adamu na mama eve kasi lokola ezali biso toye kosenga na tata na biso tala mwa mosala to ndenge kosala tala nanu ndenge batioli biso tala tosala boyo ebie banda ntango wana nde likambo ndenge ekozala okomona bamilongo ndenge ekobima awa baoyo baza na nsima na biso awa bayo kobina ajaja mokolo wane oyo mbangu tokokima soko ozali na eloko wana te soko omoni okende kotutana na bagri oyo ya lopango na ngai wana osote mwenye te eyeda ye ntango olingi kosote kaka kamba ti papa te ya kopumbwa na ye eyo nzutu na ye kilo ye ati kunda nzutu na ye ezali kuna na nsima ntango bakolekaka te fili awa bazali kosila kaka batata na bamama to banga na biso te tokolonga nzambe na biso ezali nzambe ya vivant yango wana bato wana balingaka biso te soko tozalaka na banzambe ya ndenge mosusu wana nde vraiment mokili mobima nde bayi ndombe ndenge bakokumisaka ngai nayebi te kasi lelo oyo portemone na ngai ezali na bainjure etundi bavalise ya kofingama
mokolo na mokolo, des grandes caisses de jus, des moqueries, des calomnies. Mambo, de kamote mokolo wana de alfungula bale yo pesa kingai. Jua na yo biloko yo tutuani za kuna kasa. Ndege ni bakumemeni yangu na yibite na magembo. Ubiwo kana kuluwe soko bazio soko batra na yibite. Tangwa na bisu tano kwa sepa. Sina bobanga na yibite. Soko moninga na bimisi muswara tadi na moni baleki esenyonga na ngai yangwa na le bisu na binu tokabati muswara. Kwa tete lo bane kenda na yo tigira bisu makelele. Kutungu sabisu di susute. Yangwa na mama na batata na kana na ngamu sikate. Tochi apenda nyoso tuifuki kwa tete ko kutamikana na ngai. Na kama tiri kambo oye termo kidi. Tema kama na politiki tema kama na bisuko. Sikawa solo tumoninde mpasi zali. Tango yo tozali kukunda batu ebele. Tango susu na tozali kukunda batu azana famille te. Ngai penso kona oki boye. Abie. Toluka mwa iloko tukana kukunda ndeko wana. Toka na l'hôpital ya Kimanteke, toka awa na dispensaire, toka mutu aye kulela, na liyo ka na l'hôpital ka seneza na mbogo te. Inga pena zana yango te. Tangwane bandi kusala ngai pasi. Tango bandi kusala ngai pasi, ya solo. Ba musuba kuza chance. Allez, omana ka mutu aye kupesa papa, sumba di papa. Tofungula na kati na enveloppe na mwani mbongo zala kuna na kamati na lexi la mutuana akufili mutu obi azana ndio kodeba liwo ko opereye kasi tango oyo operation 15 boni apande situ wale 10 ale 100 et quelques mille mbongo zana yete oyo kutenga mbongo wana nazana yango pia te yango na moni yete malamu ndeto mbongo saka mutualité oyo to kanaki ya sole zali ide malamu ndege tozala kana biso na bokani to kama tizoni akasavubu ebien to salisi sana biso riege pana mutualité to kama timbongo wana to tiango na ba mutu na biso moko sana pat ubeta mususu mupaya wana yewa paye na pai na ngai ya so na zana mbongo te kati poate ajali salisi basengi ye mbongo ya zana yangu te totika kufa yangwana soko awana kasabubu ale to kamati mwambo uber to sali sin sana bisu to jui 2 millions ou bien 1 million ale to ke kutiango na bank to ko kutiango tango to ke te mutuana akumiko na l'hôpital yangwana o ka papa représentant de la ville azala ko lubambala na bala malamu de oyana kimbangi wana pesa mena ngumba soko otina miete kenda na kisasa tangwana de ngumba ajui kimbangi na yo ye papa de la ville tout ce qui malamu était responsable na ye mutuana ezali na mutu ya papa de la ville donc soko jui mutu alungona mbuka aye kutala yo ezali bokesa mingi na kati na kimbangi malamu de ba préciser te mutoyo aye poate aye kutala famille empêchement isalité poate ayak na ina ndako zambe bien au contraire soka viki kimbangi aye na yango ipai na yo nganda samira ka kuna okambete kimbangi ko pesa da sa passer kuna ayaki kutala famille na ye tata de la ville malamu de ayiba ale bada tangwana soko possibilité pamba tete zali koleka ajui pasi yo zana possibilité mingi te na nkumu na yo tokukusalisa mutu wana eba mususu bon aliyi koyawa azalaka par exemple na lubumbashi ubie na kisangaro ubie na bukavu ubie na mbandaka ubie na porto u aye na kimbangi nguma mutatindi ye ya solo buya monana papa représentant de la ville pesa kimbangi na yo
banda tangu wana kilo wana ezali na ye moto oyo aye kozwela mpasi awa il faut azwa kisi basumba mai bazongisa ye makila ubie basala ye opération eh bien tata de la ville azali na mbongo te kasi soko toza na mutualité na zone moko ubie na paroisse eh bien banda tango wana ya sore kozala lisusu mpasi te pamba te tozali na mwa eloko tokokonda kozwa mais ezali te mpe to exagéré mwa likambo moke oke kozwa mwa mokambo alors bakosusu oyo bakoyaka par hasard donc likambo wana ezali na biso tellement important donc ekoki na yo na ngai nde bo réfléchir na likambo wana ya mutualité tobongisa yango vraiment ntango oyo ngai nakomi déjà débordé na mikolo oyo naoka tata kona akufi aza na ndeko te ye azali moto na lingumba bato babili kasi akende na mokonzi na bango kasi bato mosusu bazalaka mpe na mangumba mosusu po ate basumbela bango cercueil namoni te kasi biso tokomekaka alors malamu ndenge boyibi nde toza na biso pauvre kasi toza na biso pauvre te soko biso nyonso toti maboko mwa ya kosala ezali donc esika wana bamama batata surtout lobi tokolobeli yango mingi ntango tokozala na réunion na batata motambolisi tokopesa précision po ate tobongisa likambo yango likambo yango ezali mabe soki malamu namoni ka bamusicien balongi likambo yango ezali ya malamu obi ya mabe donc tokobongisa yango lobi mokolo mayenga ndenge bokobondela na bazone mpe na bapazone mokolo mayenga bokobondela na bazone nayibi te zone oyo alinga nakenda kotala ye nayibi te mwini nyenye lesese mwana mpe elimu centre ye azali présent luba mpenza likambo leo mpenza ili mwana kati na motima okomona ngai na zone na bino tokani yako ekomi mpasi yako ezali mpasi te donc le 24 wana tokoluka nzela esika nini tokoya kobondela tokani sinon likambo tokodevelope yango na batata pasteur na
J'étais qui rendez-vous na bisi zali mokolo nini? Dirigeant rendez-vous na bisi zali mokolo nini? Bon, sikateka tokobondela tobondela onkumbi tata mwana mpe elimu santo maloba maoyo to kaki na tongo yango wana nde kokupesa biso nguya tolanda mpenza mosala ndenge otindaka yango malgré totondi na mbino ndenge na ndenge kasi toyibi malamu nde yo ozali tata na biso okotikaka biso te tika te okumisama bongisela biso mpati tokokisa mikano na yo etosala ndenge bino bolingaka nde tozwa kimia na nkolo banda lelo tina suka molongo yo moto oyaki na biso jungisa moko na ndako na ye ndenge ayelaki na kimia bele na tina na bolingo na bino tozali komekaka pate totunga tokoyamba bato ebele bokonongo na kati na mokili mobimba yango wana tozali kobongisaka nzambe tata nzambe mwana nzambe elimu santu kokisa bele mikano nio pate tosala ndenge bino bolingi bele kimia na ntutu mpe na milimu na biso kimia na kati na mokili mwa biso malgré ba multitude wana oyo ya baparti multitude wana esala biso likambo te l'essentiel po ete bato baokana bato babongisa mokili mwa biso na kimia kimia na république populaire du congo kimia na république populaire d'angola kimia na bapays nyonso afrique kimia na kati na europe amérique asie ye océanie la guerre du golfe yo moko osi omoni ndenge biso tozala kolela yo esikasika mpe tozala kolela kaka pamba te esikasika oyo likambo ebongwani ndenge wana bazali kobomba na bango moko sikasika awa topesi nde ezala arbitre ntina na likambo yo kaka moto oyibi yango me tosengi kimia ezala na kati na mokili mobimba mpo ate mokolo oyo tokosenga bolibisi maso masi masilaka deja bele ofunguli bele bapoche na yo obwakili biso nyonso eza na biso mposa na nkombo na tata mwana mpe ya limu sanso amen ale mboka na malamu attention na kokata babalabala nalingi na ngai te nde natalaki epai na epai te fo bozala prudent ale
la télévision, soit la radio, ne s'est intéressé à mes problèmes. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir quelque chose et qui vous a poussé à ce que vous puissiez me voir. Eh bien, je me mets totalement à votre disposition. Donnez les micros. Donnez tous les micros, toute la richesse des micros. Oui, oui. Voilà. Papa Tanguinda, vous venez de regagner le pays après un long séjour à l'étranger. L'opinion quinoise fait des commentaires sur votre absence prolongée au pays. Peut-on connaître les raisons de cette absence prolongée? Eh bien, mes chers amis, je crois que le kimbangisme n'est pas tellement aux Zaïre. C'est vraiment répandu dans le monde entier. Et si je devais encore rester, je peux rester encore jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. Mais j'ai tenu à ce que je puisse regagner le pays du fait que j'ai entendu un peu beaucoup de bruits qui se sont propagés pendant mon absence ici. Et tout a été dit. Je regrette infiniment de ce qu'on soit arrivé à ce stade-là. On a parlé même de votre santé. Eh bien, la mort, je ne sais pas. Quelle est l'impression que je vous donne? Je vous repose la question. Très bonne santé. C'est-à-dire, vous savez, nous sommes de pauvres gens. Et la santé matérielle, nous en avons grandement besoin. J'ai soigné la santé spirituelle. Si aujourd'hui vous apprenez que je suis mort, vraiment ne regrettez rien. Pourquoi? Parce que ça, c'est la voie à tous. Celui qui échappera à la mort, je ne le connais pas. Puisque Jésus, que nous connaissons être le Fils de Dieu, il est mort. Mon père, c'était un homme, malgré on ne le connaît pas, et que nous considérons que vraiment notre Dieu, il est mort. Alors moi, où est-ce que je veux finir? Je suis dans ma 73e année. Le bon Dieu nous a donné cette vie parce qu'il a voulu. Donc tous ces bruits qui se sont répandus. Et les gens ont dansé parce que j'étais mort. Pourquoi je ne sais pas pourquoi ils se sont intéressés à ma mort. Pourtant nous tous nous passons. Donc mes chers amis, mon séjour prolongé, c'était pour prendre contact avec tous ceux qui sont de nôtres et qui sont à l'étranger. Et c'est pour cela que j'ai bien voulu amener avec moi nos pasteurs qui dirigent la France, celui qui dirige la Suède, celui qui dirige la Belgique. Je les ai pris avec moi. Sinon, vous savez, cela ne devait pas vous étonner quand vous devez voir que je suis resté un peu longtemps en Europe. Je pense bien qu'en 61, j'avais fait la même chose. Je suis resté un peu longtemps pour l'Europe. Et je suis reparti. Et j'avais besoin de repos. Depuis 12 ans, je ne me suis pas reposé. J'ai travaillé 24 sur 24. Alors à partir du moment où je m'étais senti un peu très affaibli, j'ai devenu de plus en plus maigre. Il fallait quand même trouver un lieu de repos. Je suis arrivé à Genève le 25 juillet. Nos kimbanguistes, que ce soit de Belgique, que ce soit de France, que ce soit de Suède, que ce soit de la Suisse, sont venus m'accueillir. Par après, je m'étais éclipsé, je suis allé me cacher quelque part, où je suis resté jusqu'à dimanche à 13h. En quelque sorte, vous voulez dire que c'était un projet de reconstitution? C'était une nécessité absolue. Il fallait me reconstituer pour reprendre normalement mes activités spirituelles. Son Éminence, puisque vous parlez des activités spirituelles, est-ce qu'on peut connaître comment vous avez organisé votre temps dans tous ces pays que vous avez visités? Quelles étaient ces activités dans lesquelles purement pastorales? Eh bien, je crois que vous connaissez le travail d'un pasteur. Quand il se déplace, pourquoi il se déplace? C'est pour remettre le moral de nos fidèles sur le même pied d'égalité que ceux qui vivent au Zaïre, que ceux qui vivent en Angola, qui vivent en Zambie, qui vivent en Tanzanie, au Kenya et partout où nous avons. J'ai bien voulu leur placer une scène digne de conduite. Et nous avons appris qu'il y avait un projet de construction de l'Église. Qu'en est-il? Bon, celui qui représente notre église en France, qui sont là, je les ai amenés tous les trois. Papa Mawawa, Papa Walembo et ainsi que le docteur Yefa. Je les ai amenés expressément parce qu'au cas où vous aurez besoin de plus amples renseignements, je pense qu'ils sont capables de vous l'envoyer. Juste quelques mots à propos de cette église, parce qu'on a fait trop de bruit dans la presse. Voilà, il fallait
vous savez, mon cher ami, nous autres n'avons pas de vaches mères. Nous essayons de nous débrouiller nous-mêmes. Et en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Hollande ou bien en Suisse même, nous n'avons pas de vaches mères et nous avons procédé de la même façon que nous faisons ici. C'est-à-dire nous faisons notre citanie et là-bas nous avons fait notre citanie. En présence des autorités, soit françaises, belges, suisses, etc. Donc vous en êtes content? Ah, franchement, je suis satisfait de mon voyage. Son Éminence, l'absence était prolongée les 4 mois. Est-ce que vous avez un message pour vos fidèles de l'église du Christ? Je pense que le dimanche, vous avez suivi mon message. De tous les bruits, je sais très bien qu'il y en a qui ont été vraiment agités. Je leur ai amené au calme. Je leur ai demandé à ce qu'ils cherchent par tous les moyens que nous ayons la paix. Sans la paix, nous ne ferons absolument rien. Nous pouvons être instruits, nous pouvons être des savants. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas la paix, nous ne ferons absolument rien. Nous devons travailler vraiment dans l'unité. Vous divisez, ce sont les autres qui en profiteront. Nous autres, nous n'aurons absolument rien. C'est pour cela que vraiment j'ai demandé toujours aux fidèles d'être calmes, de suivre la communauté de papa. Papa nous a dit depuis le 12 septembre 1921, il nous a demandé, voilà, quand vous avez besoin de n'importe quoi, vous ne devez pas chercher la violence pour en obtenir. Vivez dans la paix avec tout le monde. Et les revendications, vous devez le faire, mais faites-les raisonnablement. Et c'est pour cela que nous avons suivi les pas de papa, il nous a tracé cette ligne de conduite, et c'est ça que j'ai toujours prêché partout où je suis passé. Et en Europe, j'ai eu quand même la chance de rencontrer quelques personnalités officielles. Et bien quand je leur ai posé un peu la question de savoir quel est le comportement de nos fidèles, impeccable. Pour moi, c'est la plus grande joie. Quand j'entends les Belges qui nous ont fait souffrir, 39 ans où je suis resté prisonnier. Mon frère, que j'ai suivi, il a fait 40 ans. C'est comme mon frère aîné. Mais nous n'avons jamais revendiqué d'une manière violente. Les revendications, nous les faisons. Quand nous trouvons qu'il y a quelque chose d'injustice qui a été commis vis-à-vis de nous, notre réaction, c'est de nous adresser aux autorités qui sont responsables pour qu'ils puissent quand même trouver une solution en ce qui nous concerne. Il ne doit pas y avoir deux poids et deux mesures, mais toujours sans la violence. Donc je pense bien, surtout nous autres, l'homme noir. Mes chers amis, l'homme noir, nous devons nous chercher pour nous découvrir qui sommes-nous. Aussi longtemps que nous n'avons pas cette découverte, mes chers amis, c'est la catastrophe. Alors, Son Éminence, la mort pour nous les Africains, c'est une occasion où les gens sont vraiment dans le malheur. On voit qu'il y a la tristesse. Mais pourquoi à l'annonce de votre mort, vous venez de le reconnaître, les gens ont jubilé, les gens ont dansé? Pourquoi seulement à l'annonce de votre mort? Ah, mais c'est ça qui doit vous surprendre. Si les gens se sont intéressés, parce que je suis mort, il doit y avoir un antécédent. Mais je ne sais pas lequel. Moi, à ma connaissance, je n'en sais rien. Je n'en veux à personne. Je ne m'attaque à personne. Je vais chez personne. Je suis toujours chez moi. Je suis accueillant. Je reçois n'importe qui et à n'importe quelle heure. S'il y a un problème, matériellement, je ne saurais pas vous aider, mais spirituellement, je sais vous aider. Donc, je ne sais pas pourquoi ils se sont intéressés à ma mort. Réellement, ils ont fait des casses. C'est dans la joie qu'ils ont fait ça. Il doit y avoir un antécédent. Au lieu de me le dire, ils ne me le disent pas. Sinon, je ne connais absolument rien pour n'importe qui, que ce soit pour Jean, que ce soit pour Paul, que ce soit pour n'importe qui. Je n'en veux à personne. Je ne veux de mal vraiment à personne. Je ne jurie jamais quelqu'un. Et j'ai beaucoup aidé. Depuis 1960, j'ai créé des écoles, malgré ces écoles semblent être encore dans des positions qui semblent être négatives, mais j'avais fait mon possible. Parce que, comme je disais, nous n'avons pas de vache mère. Nous devons nous aider nous-mêmes. Donc, heureusement que je suis allé en Europe, j'ai découvert beaucoup de nos anciens élèves, et qui sont des grands docteurs, et qui sont des grands personnages. Pour moi, c'est une joie. Quand ils me disent, papa, c'est grâce à vous. Vous ne me connaissez pas, moi je suis ingénieur à ceci, je suis ingénieur à cela. Et bien pour moi, c'est ma joie d'avoir aidé. J'ai construit le dispensaire, l'hôpital, vous-même vous le voyez à Kimbansé. Je pense bien que j'ai quand même fait du bien.
mais les gens doivent l'oublier parce qu'ils apprennent notre mari se mort. C'est vraiment triste. Mais moi, je suis content. Je suis parti vivant à l'étranger et je suis retourné vivant dans mon pays. Et à la fin de ma vie, le 22 mars 1918, quand j'étais né, on m'appelait un ange. Pourquoi un ange? Même n'importe qui. Quand un enfant est né, on l'appelle ange. Eh bien, quand j'aurai terminé mon passage ici-bas, je pense bien que je partirai tout haut, tête haute. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour plaire à mon Dieu qui m'a mis au monde. Donc je partirai aussi de l'autre côté du vent. C'est-à-dire que les gens ne donnent pas une fausse interprétation. Ils vont dire, ah peut-être tu vas pour mourir. Non! Je vais mourir matériellement, mais spirituellement, je vais rentrer vraiment dans cette position spirituelle que j'ai longuement préparée. Je suis dans ma 73e année, mais tout le temps que je suis resté en vie, je me suis démené pour plaire à mon Dieu. Et je ne peux pas dire que je n'ai pas de péché, mais je me prépare jour et nuit pour essayer de plaire à mon Dieu. Donc quand je vais partir, je vais rentrer vivant tel que je suis venu vivant. S'il vous plaît, non, c'est dans Lingala. Ah. C'est vraiment un joueur de Lingala ici. Tu l'as dit. Papa Dianginda, Ngayoyi. ozali mokambi ozali kosima yamba ya kimbangu kokende yo okendeki aboye esanda mine okabwana na bafidele na yo nikolo bandimi bazali kolanda yo mingi bazali koloba te tata Dianginda akei akozonga ibende toyokaki yango lelo tomoni ozongi okoyebisa biso ntina nini okendeki na poto mpe ozongisana mine okabwana na bafidele bayo yango wana bindu kusana mayana ndenge lisusu bokamati liboso munoko ya banoko olebo bandaka bene lingala bino bobadele papa nakanisi nakendaki ndenge nasi nalobi nazalaki na makanisi mibale te soko mine eleki mwa mikolo depuis 12 ans je n'ai jamais eu un jour de congé alors il fallait quand même namekana njutu nakenda kupemisa kama soko naluki nzila nena nakenda kupema tel que na Zaïre, ou bien na Lisala, ou bien n'importe où, moyen ezalité. Bandimi soko ba ukina zali wana bakuya kwa amfai ngaika. Yangwana ninga kiete na kena mo musika kuna batu bayibenga mingi te. Batu bayibenga mingi kasi ndenga ngana kendelaki awana disasa batu bayibaki te ne papa azako kenda. Bayibaki na kai kusala bilanga na kuji. Fana ngana kubemba santu kamba tukona. Ezali kwa moko isolé. Solo ezali lieu de repos. Kasi na mwenye makamo misusu batu bauke na zara kumtu bakokamata masuwa baga kitakuna bage kulana ngai kuna na bilanga bamusu bakei kan zila bakatinga bakamati mutu kabage kulana ngai kuna yangwana ngana mona kiete mala mundena kana musika na kumi ndenge na lubi le 25 juillet 1990 na kumi na Genève solo batu bayibaki baye kuyambanga batu bele batu na télévision baye alors so sorry bon bage kutekana ngai na ndapwa na kufunga kulala atikale mo mikolo tangu na moni tokumbi 27 juillet allez na lui na mama kana ko mumba na kuna yo kula nanga besima na ke mumba na nanga ko na tikalie banda le 27 juillet na yaba ko mona na le 19 août na laxi mama ye ko rejoindre ngai to kwa de biso te aventure ne to bimi soko na kendeki na Bruxelles pambate baninga kona baoka kisango papa yo bonda kutibongo kumi na biso te na loka pinzile ete na mukolo na linga kokenda na le 3 mukolo bakona na papa amor na okisango kona na kisasa fete monene pambate yo kofi batu ba téléphone ngai ba mundele ba téléphone ba lubi mais éminence mais vraiment c'est une honte qu'est-ce qu'on est en train de propager dans votre pays? Dans le cadre de la Kamata de la Bruxelles, je vais Bakamou, Kamata Mamouki Sango, Bayabu Yamangai, Topé Nanda, Wadi Nabiso, Natambu moi, Sikandeng and Dengue, Najungi, la Bruxelles et la Kamatinzilla, la pays de la France. Tata Passel, que Bayaminga Kuna, est bien. Batuna Numa Nabis Bazali Pele, Simana le 14. Na beba ke freba ko beba pana nini batu bayaki bele eseka na kwanda ke babundele bazali raciste
sika na pwadi sa mretambuli bamuni kasi bakibili mpona nini na karishira biso batu mwinjo ibili boyo ndenge nini wiki ayo ko lugana ngai mata mwana mutanda kwana lobi papa ngana iba katende yo sala ka abati batu bakoya kutala yon ba trending wana biso bangi ana luwanga na bilite tawa leti na jungi na Swiss nganda ngona kumuni muka biso na kisasa. Oui, papa, ozongi nzoto kolongono. Je ne sais pas, pesa nga impression na yo. Ngai namoni nzoto no ezali makasi. Kasi mpona bandimi bayo bazali koyoka ngai te bayoka nde maloba ya yo moko. Nzoto makasi. Vous savez, na kati na nzoto na biso soko awa ezali malamu awa ntango mosusu ezali kosala pasi. Soko awa ezali malamu ntango mosusu na luboko ezali kosala pasi. Donc le malaise ezali général na mutu na mutu. Nakanisi biso nyonso tozali awa tozali na malade oyo bomba na yango. Just clicked on. I don't have to wink at him, I don't have to do anything. He's there and he's carried on. We flagged the person, we walked away, we got something. Best thing about Adib is
Lubumbashi. Et tokomi oka Lubumbashi, nsima va ibale, tokomatambola yo bametere koto zomi na yoko. Tosengi bino okanga mikalo na bino, mpe onelika ete Pour des raisons de sécurité. Veuillez garder vos ceintures de sécurité attachées, renoncez aux effets ou à piège et de plus mais
Tout ça pour nous deux. Ah. Wakati makambo mbona pei tujiraki papa nikimezalaki likolo tusikumona yera mumyakona mamanga baninga kusepele andingi wanatukanzaki tutuminesenga tata yawo ona eka kitutunda keko kinakona msana etimasu mafusari huyo afusari kani Daqui de Lubumbashi. Tranquille. 12h, 19h d'écoute. 13h, 19h de Lubumbashi.
na retard na hiyo sababu kani tunaanza programu na retard kwa sababu tulikuwa tunachunga baba yetu na Mungu wetu aisha kufika. Sasa tunatafuta kwanza programu yetu ya kanisa. Tunaomba jirija kupatia wimbo kwa watu.
tutasoma kitabu ya Kutoka chapitre 12, tutaanza kumstari wa kwanza tutamaliza kumstari wa 17. Tutasoma kwa majina tatu takatifu. Amri 10, dhambi ya maji chini ya dunia. Usiiname mbele yao, uzitumikie, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Kibango sana yemo tona mokilite kasi kwa ngola kitaka yepa le roi Baudouin mukolo mosusu apesa kingai médaille ya commandeur tango salinga commandeur aye ko embrasser ngai alubi na ngai ete eminence sala musala na tata na yo ndenge ya saraki yango ha olubi nini oh eminence sala musala na yo ndenge tata na yo asalaki yango alobi me sa majesté mais ekomi na ngai surprise olobi na sala musala na ngai ndenge tata na ngai asalaki yango faites le travail de votre père comme lui-même l'avait fait. Sa majesté, mais pourquoi vous l'avez arrêté? Ah, attention. Au Bousani, bino bozala ke baumbu. Il faut to kanga tata na yo pambate mukili nyonso tu soko prophète bimi c'est fini mukili wana bakumona poelele. Otade yangwa nde to kanga tata na yo. Sika seka bozali indépendant yangwa nde sala ndenge bino bolingi mukili mozana mabino. Donc
mokili yonso soko profete abimi mokili wana bango bakomona pwelele yango bokangaki tatende iya so tozalaki peuple colonisé tokoki kopesa bino nzela kende ye adomine biso yango na nde tokangaka nsima na yango bozali wapi sekaseka ekambo na likambo tozalaka na ntango totiki bino donc baninga mokumba ezali na biso mokumba monene nzambe apesi biso mokana matata nzambe elobaka boye napesi mosala na bato mpo ate bamonena yango mpasi nzambe apesi mosala na yo na ngai mpo ate tomonena yango mpasi totonga lingumba ya suka yeli mosato bapesa na yo zoba boye yakida zoba boye nzambe apesi mokumba ndenge wana ekokaki nde epesamana na biso tata mpe na 1921 ntango abandi avant dayere ntango wana nga na botami nanu te me ntango oyo nzambe alobi ete ale yo namonaki nde nasalaki boye kasi bato babebisi sikasikawa naponi yo mpo ate osala mosala ma ngai tata alobi ngai na yekole na ngai te ngai na yekole te ndenge ni okupesa nga kamata batata paster batuli kuna na ngomeli te nde bawana te yo kaka ezalaka secret iba nano likamatata nzambe ezalaka secret ntango ekokaki alinga te mosala ebanda nkolo yesu mpe ntango amoni nde koluzu ezali koya tata soko moye ezali tika te eleka epai mosusu yango eye kaka soko ngai napasukaki elongi nakimaki mokolo oyo papa alobi na ngai nde rien à faire yesu alobi na ngai yo moto koremplace ngai papa tika makambo boye papa pardon oloba likambo ndenge wana te na remplace yo ndenge nini nde olinga te mangonga na nzambe elobi na ngai yo koremplace ngai na bangi nga nalobi ngai sikasikawa bandeko na ngai bakolinga ngai lisusu te mama na ngai azali vivante akolinga ngai lisusu te bamama mikala batata john batata zolemil batata ndangi bacolaborateur nyonso tu ya papa bazalaki esikasikawa ye papa aponi ngai nkolo yesu aponi ngai mpo te nasala mosala papa kana koloba na nkolo yesu pardon naboyi mosala te kasi ngai nakoki kosala mosala wana te eleki makasi bacolaborateur na yo bazali papa alobi ya solo kasi oyo elingi nzambe yango wana ekosalama nabangi mpona kubanga mokolo mosusu tozali na masolo na oyo tata oyo abuti mwasi ya papa kolutu tozalaki na masolo mpe ya nzambe kaka ezalaki mokolo maposo nalongi mosala naleki na ndako na ye ntango navwandi na ndako tobandi kosolola topesi libondeli tosoleli makambo ya nzambe tosololi ntango ekoki pati totoka na kolia me ndenge nge namonaki nabangi ntango nabangi makila mabimi ngai na njutu nyonso tu awa nyonso tu poso ezali makila mabimi lokola na otranspire natala boye makila nakambati kazaka nalati nakambati velo nakomi na mokoto nakomi na ndako na ngai nake kubumba elamba wana mpona nini nabangaki nabosanaka te nzambe azali ndenge mosusu ebien mokolo oyo papa abimaki na lowa le 29 juillet 1952 ngai ntango wana nazalaki na congé na sanza ya juin
to senga ki leta congé na kana eh bien na le 29 wana nazara kina na Kinshasa kasi na tomu di kamunga na monaki na monende solo nzambe azaleka kanzambe to kasango tata akumi na lowa akako mwana na baoyo azalaki basana na yi to yibi sangwana kasi di kamwandu bati na ngai e bangi singai eh bien na monende soko na sali na tikala kaka boye pas moyen papa le bina ngai Joseph tokukuta na isika wana ngana lebi ai na baby kaka kasi tango yako dubati olinga te kamata nzila kende na mayon kasi na nzila wakana kukufa papa olubi nini lobi soko kamatu fatiri te oyo koyela yo kuja kasi okokende na nzila mpe okana kukufa mais papa olobili kamunini oyo nde yatolo na sina tindi yo deja une semaine okenda na tiela yo ozala koboya kasi nalobi na yo lobi ezalaki mokono mo mosala moko alobi na ngai boye lobi soko okei te etali yo soko okokenda okenda kokufa kaka na nzela nalobi kasi papa olingaka ngai te nalingi yo kasi ngai fo moto atindi ngai ye moto alobi nde okokende apapa ondimi mpe nakenda kokufa nde bongo nasala nini nga moto nasala yo ye moto apesaka ngai yo donc soko asengi nga napesa kaka natali na mokano matata nzambe ndenge abraham basengaka ye me kaka azali motima makasi solo alobi kana kende kokufa nde alobi kende kaka eya na butu wana nalobi na mama nazali kokende okei wapi papa alobi nakende na mayombe obi tokomona lisusu nini boye papa alobi nakendanga na mayombe sokola ayibi ete ndeko na ngai azalaka kuna esali ye pasi famba te na moi nalobaki na ye te ya solo na mokolo wana na mpasi na kokanisa papa alobi na ngai nakenda kokufa papa vraiment yengi kasi ndenge ni bolingo na ye wana me alingaka ngai te nakei mona meki kulia mwa moke wapi makani sema ye me papa alingi ngai te nakei kofukama na bandi kobondela Joseph nini me papa yo olobi ne okokenda kasi nakona kofa ebongo nasala nini nzambe alobi okokenda kasi rien à faire sasa na kokanga yo kuna na nzela mpasi za nayibi te liwa ou bien okotungela ngai yawa me papa yo moni ndenge nini okokende ozali lisusu mwana na ngai te kende landa kaka ndenge naza koloba na yo najungi na ndako mama apesa loso zali kokende lisusu te bwana nini nabangi liwa najungi na kobondela papa likambo nini okokende lobi rien à faire pokende kasi kuna na nzela nayibi na ngai te mpasi zana yoko na baza kujela yoko na mongulia mais vraiment papa okotika ngai nakena kufa kaka ndo nasila lobi na yo nzambe moto apesaki ngai yo ye alobi ete okende okenda kokufa te oyo elingi yango ni kosalama vraiment na bandi komona ete papa enfin likambo te tokomi na minuit tokomi na 1 heure tokomi na 2 heures nake kosukola mai tokomi na 4 heures ngai nakamati voiture tozala kokende na nzela ntango nakomi pembeni nkisi na bangi ale
voiture sike ale moto mpe ekufi chauffeur na ngai atuni papa ekati eloko nini ekola ye moko azalaka mécanicien akiti akende kotala eloko ezali te papa na ye komona oyo esengo te likambo nini alobi likambo te do ngai namonaka boye te afukami papa pardon yo olobi tokende na mayombe malamu nde tokende te bon allez butana na voiture atambulisa voiture itambuli tokei ntango nate komona lisusu ndenge ngai na komona na bangi ale moto mpe ya voiture ekofi baoyo tozalaki na kati na voiture bango mpe babandi kolenga kasi papa nini nakanisi oza na esengo te te likambo te kasi voiture ezali ya sika kaka ndenge nini yango ezali kokataka moto alobi ngai na mpe nayibi na ngai te ndo likambo kaka ezali papa pardon baya kofukama lisusu takana bwile papa te soko nalobaki na motakala moya chauffeur na ngai te tokenda kokufa nakanisi ye mpe nde akendaki te dokamata voiture na ye okende yo moko or ke likambo na likambo malamu nde ezala na témoin papa pardon ale tokei ale totambuli sikasika wa mbala misatu na bandi kulenga ndenge na banda kipepe na chauffeur ye chauffeur atali mais papa utoki boyo na tina nini likambo te mais moke ale likambo ye kwa sikasika wa natali ndenge nazalaki natali chauffeur na ngai ya kufi natali bato misato oyo bazalaki nsima bakufi ebie ngai nalengi alobi tata alobaki ete na ya kokufa nzambe ntango nakei kofukama nayibi na ngai te esika wana ngai nafukamaka nde ndenge damijan moko bato baya kosala nzela babomaki bake kobwaka yango ngai nakei kofukama ebe nekolo na yango donc nazalaki koyiba na ngai te nde nazoki puta rien nabangaka mpa bate bato anga na ngai namemaki kasi ntango papa alobi ete alekende ena kotala bana nakei nabengi chauffeur abimi papa nabengi baoyo mosusu ata mputa moko bazoki te kasi mpa nini bango bakofulaki bamama batata soko likambo wana nzambe asi apesi c'est-à-dire kilo wana ezali na yo na ngai papa na shaba mama na shaba ya solo nzambe aponaki bino ete region na bino ezala sheshe ya papa Simoki Mbangu ndenge ni wana nkolo yezo atikalaki na kati na ndako na tata na ye na mama na ye mbula tuku misatu me papa Simoki Mbangu azalaki moto na mokili te abimisaka likambo ntango wana azalaki mwana moke amoni tata na ye azala kosepela ndenge na oki bapesi ya kongo azala koseka mpona nini na ntango na kala na biso na bambuka soko poko asi ekumi ale babongisi mwa eloko mwa ndako moke bakokanga bamire te ale bato nyonso tu ya mbuka bakokendaka wana ntango ekoki bake kovanda wana oyo aza na eloko na ye aye esika wana bambuka ezalaki na bolingo ntango ekoki na bino mpe ezalaki abie ntango wana ale baci moto ale oyo bakomeli nde baya kopesaka masolo na ntango na kala atala soko eloko nini abongisi ye nakolia na ngai yawa papa Mbangu akimi Mbangu ale akei kuna mame papa alobi oyo eloko obongisi ye akenda kolia na ye kuna mama ndo esi mpe akamati eloko oyo abongisaki ale apesi na papa Simoki Mbangu ayene yango akie kotika bato nyonso tu bazalaki na mbuka batala mwana moke ye kaka oyo alobi Kimbangu kende ye mpe akamati Mbangu ake kozwa bango nyonso tu na mbuka Kimbangu sika te tolingi kolia kasi malamu nde tosukola maboko Kimbangu mpe akimi ake kozwa mai maye moto ya sukuli bango nyonso basukuli maboko ale sikasikawa batidi bonde na bango batie biloko na bango babandi kolia pamba te ntango wana mwana moke akokolia esika moko na bakolo te
bango bakulu basilisa kulia bakamata mwa iloko bati na sani oyo ndio yo kulela kasoko bango basilisi abe papa simo kimbango wavwandi wana basilisi kulia ale kimbango kena kuzungisa basani papa kamata ya jwaki na ndako atata na hii age kutika oyo pia mususu bango nyonso tu yakana maito sukula maboko yepe alubina hivi kambote ale akamati mai apesi bango basukule maboko batu sika babandi kukumisa tata kuyela papa kuyela ntuka ubuti mwana vraiment bisi nyonso totindi yempe andimi asirikite yemboko abongisaki moto yemboko be kamata biloko kulia ake kamata mai toli sikasio totindi atungisi basali sikasio tosengi mai antuka ubuti mwana tata kuyele sika wana pia kwanda ke mutu na amapeka matumbwa mi alubia solo na buti mwana ye alubi na yete kasi esengo izalake na ye pambate bantu wako me yo kuyele ndenge nino uteka mwana na yo biso baso totidi ye pandimi kaka asirikite ye aseke kaka tata taliye nie alubi na yete ale bapesi oyo ye abandi kuliaka tango atali tata na ye asana esengo kaka pamba te bango nyonso bayokukumisa kimbango solo ozalaka yo kosilika te bisi yo tototindi awa nde nasilika ndenge nini soko bino bakolo bolubie biso tosala ye tata kuyela wana wapi mapeka matumo bino esengo sikasiko tata atali yene papa ozala kusepela bwana nini ndo pamba te namoni esengo pamba te bato nyonso baza kondima yo endenge osali ndo papa yo yo olobi nde ngai nazali mwana na yo te ntango wana yo obutami nanu te ngai nazalaki tata koyela vie de boma alobi nini bato nyonso nanu ekimbako yo olobi nini nde bolimisa ngai nalobi ye tata na ngai ntango wana butamaka nano te ngai nazalaki bino nyonso mpe bovwandi awa ntango wana bobutamaka nano te ngai nazalaki balobi mwana oyo abebisi mwana yango okomi lolendo ndenge nini kimbango moto tokumisi yo sikatikawa obandi kuwokisa bisusu tata na yo soni nde bolimisa ngai pardon bino nyonso bozali awa bobutamaka nanu te ngai nazalaki eloro tata koyela lobi yo kebe okuzwa mfimbo leno na ndako pamba te owokisi ngai soni nde papa akusilika na yo te kusilika na yo te ngai nalobi solo ntango wana yo obutamaka nanu te na banyo nyonso bozali awa moko te aleki nga bokolo nzambe akamati ngai apesi ngai na yo ngai nazali motu na yo te ata ndele sango na ngai yokotambola na mokili mobimba ya solo yo tata okozala na yo te nasi nalobi na yo deja yo mpe okozala te yo okozala te tokokenda wapi ntango wana bosi bokufi kasi yo okotikala yo ngai nakotikala ndenge nini nde yo okokufa te pamba te yo ozala mwa ndenge mosusu mokolo wana mpe yo okolinga ngai te soko ngai nasali mosala na ngai wana okolinga ngai te bokoyiba yango kaka sikase babandi komitunaka tata koyela siliki mpenza ale botikala na ye ngai nakei me soko akomi na ndako alelo akoyiba ngai kona te aya kokutana tata koyela alali mpongi lobi na tongo abusana atuni ye mpe etendi kamo nini oyo ebie moke mpe tata koyela akufi na ye moke mpe mama loise akufi na ye bato mosusu babandi kokufaka baoyo batikalaki le 6 avril baokakaka kimbango asali boyo nani oyo kimbango asekusi moto akokufa ya solo bakiti noki kuna nango abeke suka bakenda kutala mama ekasi ndenge nini ngai nayibi te ye kaka ndoki
pamba te ya simika ka tsika ngolo boko na lungwi donc ni tala kaka ye muta ya dia kingai mubani alubi ale lungwa kona yo kakitenda sekusina kumuna yesu ndenge ni yesu wana ngana mwana ki yesu ezala ki ye muta tala ngai boy ndote batu bakiti kuna bake kutala moto ya lobaka na bisu diko mboko nde muko susu sangune kutambola dikamuni noyo abana lobi de susu batu babandi kuya alors bato na babandi kumona ndo ya solo muntu oyo azalika mutu andenge mususu oyo cheki tembe tango oyo bayeko bakangi yena note abandi ko kajwa ye mwana mukia bandi kusala makamu sandenge boyo yibi alaka mwana family biso ndenge ni oyo tata talia lubibo na kutumba yo pamba tente meno ibandi lolelote obusani mukolo wana de jango wana dikamwe bandi batata na mama tata simo kimbangu to benge yende mwana tata ko yala na mama ndo to benge kaibo yote bayuda tina mukolo malelo kasi yezo azali mwana Maria na Joseph kasi bini bolu yibi yezo azali nani mwana ya nzambe azali nani lelo ngai na yeto zalea wana Lubumbashi ya solo mboka na bini zalu dikambomoko kitoko kasi bo yibaka yangote lelo nde bo yibi sekre wana na yibi tendenge nini wana bokugu yiba dikamboyo boka na kumipakula putulu pate bo senga bulingisi dikamuna dikambe kuzala na tango ne yango ndenge na sina bonde laki ndenge boka kina mabonde nangai ya solo tikate tatanzambe ajungi silabino nyonso tu ezali tango boleki sitende bambule bililiki te pamba te tango nango ikuka kina nute tango ngo ndenge isi ekukie dikambo na bino esili nzambe nye ya solo ndenge oyo boke kukundura dikamba ndenge wana vraiment nzambe azali nzambe donc ndenge bosepelisi ye boye ebie ezali mbuka na ye te donc biso tozali na esengo yango wana bokangi nzela ete lobi na kokenda lisusu te
nake kutia fleur na sika ya tombe ya papa nake kufungola pia mausolei lobi na tongo na banda kusalisa musarati ndenge nzambe akusalisa biso nde na banda kusalisa bino isika wana ya solo na kenda kutala mwa centre agricole kasi wana ezali rapidement soko ntango elekaki te nde toke kosala yango sikasika wa soko nakai nakasomona ti nake kutala sika wana tata azalaki tokei na mausolée nakei kotia fleur ebongo na baoyo nakoka kosalisa lelo nasalisi eoyo nakotia bilembo pardon peno baso nakotia bino bilembo po ate tobutami lokola kubutama ya sika yango bino baso ya solo nakutia bino bilembo po ate bino moko boyiba ntina na bilembo soko yango ezali ndenge nini yango ekomemi na kati na mokanda mwa bomoi tokosalaka likambo ya biso moko te alors nakosengana na bino bamama na bino batata nde ya solo totia molende ndenge tosi tokambati position nde temple ya centenaire ekotungama awa ezali kaka na maloba te kasi na misala kuluba na kusala ezalaka makambo mibale kuluba na kusala ezalaka makambo mibale donc bookisa nzambe soni te bookisa tata simo kimbangu soni te il faut totelama sa temple wana ekolakisa ete bolingi ye solo pamba te ndenge nalobelaki yango lobi nde yango ekotungama awa ekotungama kaka awa na shaba wena wana kati na Lubumbashi pamba te ezali chef lieu de la région du Shaba donc sikasika bamama na batata na kotia libodeli na kai liboso kotia fleur soko na jongi nde na banda kopesa bilembo tokani donc bato baso tokokanda kuna te pamba te sono ezali dérange quoi bino baso bakotika na bino awa donc soko na jongi allez asolo na biso mabeki bamba te toretenir bamama toretenir batata bamwaza na bamusala ndenge na ndenge kasi tosimbi bango na ntine te tokokoyiba nano ntina na likambo bango moko basali likambo yango ezali monene mpona bolingo na yo olakisi bango ndenge ni bango kosala bato basali totoningina boto sikate makambo nyonso mosango balakala ebilisako watu tokokwatelisibana tosepela mambo batei biso sikate makambo aominase konakatela biso okosalisa bamama okosalisa batata bilemo bango bakosaleto yo nzambe na biso bakokolakisa bango lelo le 30 mars 1985 tele na sanza oyo namutamaka tele na sanza oyo ya mosuasusa papa makambo na biso bazalaka te mosusu sikatetiniana oyo yongela tele na sanza oyo bazalaka na mama mopando okamwa nzambo angayo ya likolo nzambo angayo ya se moko bisu mokotala bisu bato bikwana tosepela kiniana oyo yongela sepala kati na biso bato tosepela yo bana lelo mpe nasoka molongo na komuna tata mpe na mwana mpe mosawa amen départ pour Kassongo. Kassongo, l'ancien prison du
souvenir na yo pamba te mosala na yo amoni mpasi yo ozali tata na biso tozali bana ya solo mpa na ntina na biso nde yo papa omoninaki mpasi mokili moyinaki yo kasi nzambe ozala kaka nzambe obongisili biso lelo sikoyo mokonzi na biso apesi yango kado na yo nzambe na biso toloba nini tozalaka na biso bato te kasi tika te mabonde na biso oyo kopesaka mokolo na mokolo ekokozala na biso mpo te tozala solo bana na yo tobongisa ndenge bino bolingi tika te kimia na nkolo eumela seko na kati na biso nde tozala bandimi solo lubumbashi bango basengi bolimbisi papa ya solo bayibaki yo te ezali fote na bango te kasi masengenia moyini alingaki te nde bakoka koyiba nde likambo boye yo nzambe osalaki kimia na nkolo eumela seko na kati na biso mpo te tosala mosalama yo banda lelo tina suka molongo na kumi na tata mwana pia ni msantu amen Donc c'est nous qui devons l'entretenir. On doit nécessairement remettre le séminaire. Parce que nous devons vraiment... Nous avons remis ces mines et quand vous avez donné les consignes de garder l'authenticité, alors nous avons respecté. Maintenant, nous sommes obligés. C'est pour cela qu'on doit prendre des photos. Nous devons remonter le mur et nous devons vraiment faire de modifier la maison. Parce que ça nous appartient. Merci beaucoup. Cette double prison. Il y a effectivement qui m'ont pas ça. tuyokutala mpati tobongisa yango papa yo ozalaki na yo awa bongisa na biso mpati toyokisa satana soni kimia na nkolo eumila seko mpate biso bana nde tokokosala yo banda ebeuti ya tsoka molongo na nkumi na tata mpe na mwana bieli mosantu amen. Nous avons fait la cellule dangereuse. Je m'en vais la cellule des prisonniers dangereux. Le petit cachot de 1m80 de long, c'est 85 de long.
la cellule des prisonniers dangereux où le prophète Emmanuel passait la plupart du temps dans ce petit cachot qu'ils avaient découvert. Vraiment, là, on nous prend pour des animaux. Maintenant qu'ils ont filmé, on monte les tout. On met simplement des portes, hein? On met des portes, on met des couleurs. Donc ça veut vraiment bien entretenir. On garde les portes puis qu'on change. Non. La porte, on peut changer. On peut changer la porte. Ok. L'essentiel que ça soit bien fermé. Donc, C'est le tout ça, il se devait mettre 22 mètres, 80 cm. C'est ici qu'il est. C'est ici. C'est le cas sur 3 mètres. C'est ici. Vérifiez. Oui, ici. C'est ici. Pour que les prisonniers puissent pas s'enfuir, on a dû construire ce béton au-dessus. C'est pour de se faire de l'amitié à travers cette déchirure de la porte. Una cimitière au sababu. Ndam de zona kama nzete wana muke. Ubien ni banga, ubien nzete muke free. Dans cette petite cellule, on va seulement passer 30 ans de prison. Les conditions inhumaines. Ça, non, pour le prisonnier le plus dangereux, béton. On revoit la porte. On servait à travers cette roue. C'est ici que le prophète Simon Kimbangu, quand il était mis au cachot, il passait la plupart de son temps. Et quand l'aspect de l'autorité locale de colonel venait, on l'a déplacé dans la maison que nous avons filmée tantôt. Comment voulez-vous qu'un être humain puisse passer tout ce temps ici? Vous voyez ce qui peut être le salon, salle à manger, tout ça, le lit et la toilette au même endroit. Quelle horreur! C'est grave. Comme je l'avais dit, la toilette. Tu manges, tu dors, tout au même endroit, tu n'as même pas l'endroit de te déplacer. La seule petite ouverture comme fenêtre, celle-là, et la porte est restée hermétiquement fermée. Tu passes jour et nuit dans une petite cellule comme ça. Quelle atrocité! C'est vraiment inhumain. Et voilà ce que le colonisateur avait réservé à Simon Kimbangu, le prophète. Rien que pour obéir, pour faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la cellule la plus dangereuse, c'est le cachot des prisonniers dangereux. Non seul sur la surveillance, dans la cellule la plus dangereuse. La prison de Kassou.
Ainsi, chaises et tables. Pour les dîners, quand on va vous faire sortir quand même de la petite cellule là, vous pouvez venir manger ici si on vous donne l'autorisation. À part ça, tout se fait dans la petite cellule. C'est vraiment inhumain. Mais hélas, Simon Kimbangu, le prophète, a dû accepter ça pour nous sauver, pour faire la volonté du Christ. Et voilà la fameuse prison de Kasumba, où le prophète de Dieu vit 30 ans. 30 ans. Ici qu'on est creusé. C'est profond, hein? C'était profond. C'est profond. Il y a un venin. C'est profond qui t'en a en profondeur. Lieu de torture. L'homme blanc est terrible. Terrible. Ça, c'est qu'on avait renouvelé après la mort de papa. Parce que quand il rentrait ici, jusqu'ici. Si on mettait de l'eau, on met du sel, beaucoup de sel pour les geler. Sam. Non comme c'est moi ne m'en devrait là. L'eau de qui tout cas le venu qu'on le venu pour le tout cas le nano ça pas de veto, on est qui monte qui tout. Il faut qu'il kama pili ngamba leno ko mo ndere ko veto. Tanti ngi nzambo to kubigera dio. Di fulu won ki aki di songo vo be ko bi fulu veto. Nzambia mi vo vendi nga ko basu tanto me ne karpe ma ko funso. Mana ko tulen denda ko veto be no ne no ne. Mutu gidi kele ko to tata. Mutu sati no ko to tata. Ko mo na sei mana manda be to sana jo. Kadi nge sei mana manda be la ko fuso solo ko. Nous allons aller bête tout comme nous nous y temps quand même. Fulu gampilei monde ko fati zingiranga. To ko na 6 heures suka timna 6 heures ko kala. Monta wi kala nga ko lu Elizabeth Ville tan wopilere kiozi. Ke kala ko. Kan si fulu ka fati ko zitulo nga njamda ko foka ka. Kabole mu de kubika. Mu twanza wale mana. To kala 24 avril 1942. Ntumbu zampile na ka futi ganwa. Kansi ngenzamu nzambe ko kunsadisi unloni di 9 ans après bosi mu sili to bula wiza na jamu do longana wonu kyaki furi kyaki kyabeto ikyapa tukutondele setu kuzulu mpaso tu yangi ko fu santando bene kana kwa mensoni foto ko ngene din sanga betu to sili to bakambando mona tata simon dimba pasto kana misadi musala sala kangi sei mwana mwana bela amen. Le lieu de torture, un petit bassin qui a été préparé. Quand le prophète était mis dedans, l'eau arrivait jusqu'au cou. On mettait de l'eau, très fort avec beaucoup de sel. Et en ce moment-là, Elisabeth Ville, le Lumba se faisait très très froid pour qu'il soit gelé comme la sainte parole de Dieu. Les souffrances du prophète Simon Kimbangu. Officiellement, cela on présentait comme cachot prison du prophète.